pasteur je m'habille ça va ni collègue na pasteur azate ziato mata moto to kesu et pas moto mona yebi to koma kuna na pesa yo mbongo na yo et natika na kuna etanke na zela collègue na nga na obenganga netika ka moto a beleli abi que non pasteur Jérémy ayi aninga yiba e moto a beleli bato moto vi kezaki na rond point moko ezaki ska ya bato moto beli ba yo wana ba beti pasteur Jérémy ba bomi pasteur Jérémy akufi. Alors, diable ce kalingi asala yo makambo ba ke mon frère akomemela yo batu banzela moko alekisa yo et loko mema ki meme passer ke no machine zaka ka ba kabalo diable ngai ke no na meme na terre pour na sila nae balimba bazo bundela ba welela mobali ba ngomba passer na koma munene na mboko soto bito tanga kombo na kombo kindoki ale passer ndoki ale mona nzambe mais en réalité ndoki akolia passer te akolia mona nzambe te soko moni ndoki ba batomite bato be bandoki ba lei mutu ibaki mutu wana fungola ki ba porte aza kino na besoin na ye même école kino na besoin na ye mais akufi pe na bata ale moloto batile ba poison ba lebele ba makambo belé na lingi pena tena na tambola na makambo na parce que azaki frère quand même ya sepeli sabiso aza pena mwana nzambe atambola ki mage mutu akozanga berete mais ale moloto toujours que atambola ki pena droiti notre sœur Marie Missa bon sœur Marie pe akufi na ta nzambe te. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien Pamboli uye mona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu masopi mafuta Toko kesika na longo na nzambu uyo mabenga na makoni Et Fada, thank you Fada, cher ami fidèle. Balandinyo sont toujours bozo kalibaku ya kwanda biso na kata chaîne Abino Yali Nazarene TV, la cadre émission Abino Table Sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à une équipe Mobimba Yali Nazarene TV, un grand merci à la servante dédiée Maman Tiffany Mukwaya pour la confiance au pesca. Je dis un grand merci na Gédéon Alpha Ozans ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe de Nazarene a passé une vraiment merci et belé. Le lot Table Sainte Nazarene Moko ya pasteur ya Moko avec les pasteurs Richard, avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazarene TV. Avant d'abord de présenter l'homme de Dieu, les pasteurs Richard, on a régi à Tchelabzova, Kantikyo, Difi, Abananzam, le Salabananzam, le Kumu, le Sakomo Konzia, servant de Dieu, Mama Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. Ani.
va. Allez, casse-la. Allez, s'il vous plaît, Olingi lipara, Olingi kopote, Olingi mosala, Kona nini? Voilà, on a ça le plaisir, on a Philomène Moukoya monté ma bivence de Hombo et ça ce plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France, on a vraiment le sac comme on dit et ça lié vraiment plaisir. Non, le solo le l'autre robot vraiment avec les pasteurs Richard, nous allons continuer tout au long de cette émission. Le solo le l'autre robot là pour na pasteur Jérémy Ochuko Fana Lubumbashi, pasteur Jérémy Azaki Baza pasteur Odaki Naki, Azaki Azana Azam pasteur marié et pasteur Jérémy qui Lubumbashi qui pour évangéliser maman Nzambera ndenge zala kaka akota na Amina ekuna Amina benga qui pasteur Jérémy azaki pasteur Jérémy région à telle place zoa moto je vais payer ndeza la rabo pasteur Jérémy bimi mais vite pasteur Jérémy azu a mati moto ake esika ya rendez-vous akutana collègue ne pasteur akoma bongo collègue ne pasteur azate pasteur Jérémy benga bimenga azaki ozate alobite il fallait pas apé adoa moto mbongo ndeza la kaka pasteur Jérémy ça va neta masila ni collègue na pasteur azate ziato mata moto to kesu et pas moto mona yebi to koma kuna na pesa yo mbongo na yo e natika na kuna etanke na zela collègue na na obenganga netika ka moto a beleli abike no pasteur Jérémy ayi aninga yiba e moto a beleli bato moto viki zaki na rompement ezaki ska ya bato moto beli ba yo wana ba beti pasteur Jérémy ba bomi pasteur Jérémy akufi na biki bola nango na ba réseaux sociaux pasteur ba wucho bomi na Lubumbashi za pasteur Jérémy et vraiment to sur d'abord un pasteur Richard est-ce que vraiment liwa pasteur okufa liwa ya bongo est-ce que Nzambe a bombela ki pasteur que liwa na yelingara que non akufa pas na maboko bato moto est-ce que pasteur Jérémy azaki na ba compte rendu na batu est-ce que pasteur Jérémy bandai ko banga Nzambe est-ce que pasteur Jérémy bandai vraiment azaki un vrai pasteur parce que tu es que non ceux qui ont prié sous tous ceux qui ont Nzambe ceux qui par exemple le roi béni là yo le banzambe atika et la volonté Nzambe mais est-ce que Nzambe bombela ki pasteur Jérémy akufa est-ce que vous avez qui volonté Nzambe tu sens que non pasteur Jérémy abima akendo kufa na liwa ya bongo bakanye muyibi aninga ba moto bato moto ba beti ba bomi molimo pasteur Jérémy est-ce que ils en allé de tourment ou en allé de repos? C'est avec le pasteur Richard, l'homme de Nabengara, toujours de face à la doctrine. On va essayer de parler avec lui. Non, c'est mon caméraman, j'adore ma caméra, mon caméra pour l'homme de Dieu, le pasteur Richard. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, mon frère Dadi, et bonjour, abonné à Bisso Nazaré. Bon, mais ça n'a pas colanda Bisso, n'a pas si bango bonjour, bisika bazwami, et n'a pas si bonjour, n'a pas amani bongo depuis les États-Unis. Vraiment, n'a pas si. Et surtout, tout personne sur bambo de ce qui est tu au comati lobby, mais bino nyoso na linga bino n'a pas si binombote. Merci vraiment l'homme de Dieu. Toujours commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission chrétienne. Ça te prière quelques minutes par rapport à tes spectateurs en ce moment. Yahweh merci. Bolingone batelingai, bolingone bombingai. Au sali kengana zala ona zalelo. Yahweh natiki émission na maboko na yo. Tika molimo santo diriger biso banderiki no suka. Makambo to kolobeza la pona ko édifier peuple bazolanda biso na tango yo na kombo nesu masozali Seigneur et Père sauveur to bondire pe tulobi. Amen. Amen. L'homme de Dieu tout la bonne sujet où je suis passé na mukolo ya lelo liwa ya pasteur Jérémy du coup partout na internet na ba TikTok partout na ba réseaux sociaux bazo tambusa liwa ya pasteur okufi et pas na maboko ya batu ya moto. Pasteur, est-ce que vraiment Nzambe peut vous permettre liwa état que vous a serviteur na yi et oleka na ba jar ba liwa ya bo? Oui, liwa est un mystère, mon frère. Liwa est un mystère, est caché. Yeba ki biso bana Nzambe, ba otundimela kolon. Tu as biso bana Nzambe na tiga biso za basali za la bana. Tu as biso so bana Nzambe. Mais surtout mosali Nzambe. Mosala Nzambe
akokutana na liwa biso pena na pomosa na nzambe akufa nzambe penza alongole na mokili ezaka na fin ya mandat fin ya mission na ye so nzambe akomisi na suka mission nzambe ozwa ye ozomona mais so mosa na nzambe akufi avant mission c'est qu'ils en a anomalie aki soit ezaki na ba porte oye afungolaki po akutana na liwa parce que biso tanto bongoli motema boye kolo acha toujours ba ange on a pona ko protéger biso ozomona miso ya kolo ezaka deva ba juste deva ba enge benina ye nzambe achaka regard vers bango mais ba ke mon frère tozaka na ba combat ebele sata bana kubundisa yo baliwe ko wanolanda yo sata ko selo complot ke na 2023 ta musuna mois janvier nde osila nayo mais ba combat ne bandi lelo yango mona tanto to baka mukanda Ephésiens chapitre 6 combat de la foi combat ya âme combat ya chair combat physique nde bana nzembe so ba comprendre te po lelo ba to ba comprendre mais ba tei ba comprendre makamusu te ezaka katabalie buka balie renverser botel détruire botel mais il faut pas te ba combat de la foi combat de la chair combat physique combat ya âme na ba combat spirituel faut que te ba to ndenge penza penser oyo nzambe azolinga na kati ya pension ozomona parce que lelo ndenge na za bo passer chez na bato ba diversité na ba ola te diable bi ke nonga na ocha monde ne mobulu ba vérité muso biso to lobaka bo biso ba passer cha bato mususu ba eli de Dieu ba obongola mitema ba vérité parce que vérité nyo se blessaka nga na monde évangile na linga te ba caressenga na linga penga na mutu formanga bongo te mutu formanga yi abane ko caressenga na évangile te soki na sale erreur abane ko frapper dire que na zonga na nzela c'est ça nzambe pona nini tozana nzoto biso tozana ba inebelo to ebité oto mona kana to soupçonnaka na ba muke bato ba inaka biso diable mo na linga biso te parce que diable Apocalypse chapitre 12 verset 12 tango babwa ki diable na se yo kasi ko nzamba azolo batanga po déjà mo na viso abi bino bato bozana likolo bo sepela mais maona mokili pona ni maona mokili parce que Satan akiti kuna aza animé na kanda makasi ayebi kaza na tamoke diable akolinga te ki ngai na yo mon frère Dadi to bon to tambola na droiti to tambola na via sanctification pour lobi to mona nzambe po ya utaka ona perdre déjà yango diable aka ko sa toujours ko séduire biso pour to perdre ya mona ke muta ebele bola nanga ba oyeba makambo muta osambela mona e moko tamboli na via sanctification moko bu omoni okwena mabe e moko muta osambela loko mona kati moko libanda izaka toujours ba œuvre ennemi diable ngate bato batambola na via sanctification po diable ko lukaka nanu tant to za vivant diable zaka mécontent abi ke muto kaza vivalo ya ko se repentir protection nzambe ozaliko na bomone yango diable va aboma muto a capturer mosali na ye il faut abanda ko peso sa babilo ko mo po fungola porte so ka muno za ferme via prière via sanctification ozo marcher ndenge parole lobi il faut abanda ko tinda batu akotinda ta musu sermo ya séduire yo mo ta musu serena linga badi ko soutenir ko biso mona makamana mingi oza pasteur mais ozomona ta mususu ndeko museka po bana abandi na stratégie ko soutenir yo de konde ko soutenir yo suka nango e ko maka mususu tala beaucoup de pasteurs batomba na babiloko na zolo bateke pona kize bango mais eza biloko komela ka biso parce que toza biso marche na biso ezali vers l'enlèvement ndenge Israël marche ne ezalaki kolongwa Égypte po aya na Kana akutana ko na 41 campements o esenga ki bana Israël bele bakota te kaka deux babima na Égypte kaka Caleb na Josué bakota bon nyoso bakota na bana babuta makina ba désert pendant désert parce que comme 40 ans mais bato ba mikolo ba mekuna ba ancien kami balende bakota Josué na Caleb et lui ba keno ba campement eza ba makambo ba obstacle to kutana ngona évangile yango monike liwa pasteur akokufa kalo mais bien levé pas OK voyage na Lubumbashi tala phénomène sami akei net vacances tanga kena vacances a comme pe na hôtel ba ne ko fana fandi mais connaissance ne moka benge ka ya ko région de place azalaki alors ye pasteur abiki non na mbongo a transporter mutu wana benga connaissance na bino zwa moto ya ka place tel orienté boyo kana na prix na moto on ezaki prix nango $5 c'est 10 000 francs congolais non il fallait akene ba futela yi mais tanga comme ici le terrestre ka moto benga na liona mutu wana a se déplacer ozomona kabala diable alors diable ce kalingi asala yo makambo ba ke mon frère akomemela yo batu banzela moko alekisa yo eloko mema ki meme passer ke no machine zaka ka bakabalo diable ngaki no na meme na terre pona sila na ye faut diable ce kalinga sila na mutu et diable mon frère nzamba la qui était est-ce que lui ya pasteur Jérémie est-ce que ça na ba compte rendu na ba tout ça na ba problème to ba no venir otambola ko tambola ko banga nzambe parce que babi ke so qui un pasteur banga otala ko banga nzambe otambola na ko banga nzambe plutôt yo même si diable a eu ko combattre yo ko isoté est-ce que vraiment liwa ya pasteur est-ce que vraiment ils a qui vraiment est-ce que nzambe pasteur na ba no banga nzambe
bon kobanga nzambe na ko juger te aza mutu asatiki biso na yebi pete ndenge atambolaki parce que mutu yebi biso bien koleka nzambe okoza na mutu place moko mutu ati kosalika mo ba yebi biso te nzambe pe révéler biso nyonso te ozomona mais toko bateka passer atambolaki mabe be atambolaki non toko porter jugement likone te po na fanda kini ensemble te mais toko lobela po aza mose na nzambe maka akufeli et salinga penza pasi parce que aza no trop jeune atiki charge na ye et puta ara kishasa atiki mituka kuna ke kokufa likolo ya moto pona $5 ya pamba alors tozolo ba pona tota mais ndenge kotala ngota ke no spirituel ezana ba porte o efungwamaki et pas passer pas kuta na likambo oui ezana ba porte o efungwamaki nzamba ya vonta nzamba te parce que pasteur akufi na mission te nzamba ko permettre ba betanga ka passer je na kufa mon frère le baso qui bakangi ngane bakanga ba potre Paul keno azo défendre la sainte doctrine alors bi vérité bakangi na maboka ba briga nde bakanga ki ezaki judaïsme bato bazana ba fausseté ba torturer kufi ko nazo défendre évangile là ezande mususu mais so kufi na occasion bamba ko yoke ezaki makama moto et puis pasteur loko a jouer liweza loko la pongi au mona ko mata même na mutu ka bopa mono nimbi tango nimbi na pere de salami peta mususu ko kufi zo mona liweza ka loko ba erreur et so qu'on a simbi tende to simba téléphone pas ekwe e panzani nini display baby ndenge via mutu zali et là ko prudence ngana moni passer à sali parce que ngata ke responsable boy ta on a ke obenginga ke yaka na futi lo transport so kinga e passer chana na okendete na kolinga ke na ta et puis na olinga te na tambola na zanga ta moi 5000 na ngai 10000 na poche pour na makamusu parce que on ne sait jamais mutu abengo ke yaka on a futi lo transport okuta peta mususu mbongo na bi ekwe okuta peta mususu ba yibiye okokuta peta mususu likamoko boke kuna empêcher ndenge to ba ndenge lekiwana parce que pasteur akufili wa moko yepe moko asali mo imprudence comment un responsable tango bike mage muta bengo ke yaka na futi le transport mais bonga ki moko pesa papa bolelo ngana za na transport so ke mo ezali yo zo moto yako rejet ngana hotel place nazali soit ofandi na yo parce que tango bimi bongo tala conséquence diable a profité likolo à 5000 10000 $5 et puis à utiliser mon moto je crois que mon moto na perdre qui moto normalité pour ce qui diable alingi aboma moto a planifier ka bato tout na nzela na yo bo ya yeba dept hein ndeba utilisage c'est ça diable ko utiliser la tika yo kasi loko etini we wana bele la papa beta pasteur ka ngas ko ke moto et esprit diable bato mususu mona na mokilibo baza bato mokilité ba démon ba yaka na monde na biso ba se carner lokola yo dadine ngozali ba se carner lokola nga même ba démon ngolo to za bona ba kati ba église le loba tous bingo bingo ba pasteur mais ba démon comment un pasteur a comme que non pasteur a comme ko régler quoi mon amosi maza pasteur pasteur a comme homosexuel comme pédé na moni mi koleki na katia na limité des pasteurs ba bundi bazo la moninga na bango pe pasteur mobile et kamusingai elekeli ngai o elingaki ko sala ngaki na zo meme na zuki zunguzungu no mi bali mbai bazo bundela ba o elela mobile ba ngomba passer na comme munene na mboko so to tanga kombo na kombo bazo welela ba pasteur mi bali bazo wela moninga na bango mobali pasteur na limito kombo ekenda sango na kongwa so tangi kombo na ye obi kombo munene mais lelo ba pasteur akomisi ba ningane basi na ye ozomona sika église ke ozomona misala satan tukuba kimeka nzamba sana kati alors oba eza ba porte obiso moto fungola liwa ya mo pasteur akufa kabongo te keki ba betona ba tumoko buye kapona dikola $5 liwa wana ngana biki no eza liwa nzambe te pasteur akufi na imprudence et puis eza na babiloko ifungulila ki porte ke no pasteur akuta na makambo mon frère ngai na zabo ngai pasteur so mona ngabo na raté ba accident ebeli mais leo na vivant ngana sali na accident na sali na sero na ba city train ngana kweya na jembela city na porte sima na kweya na coach na kacha na sema mutuka na bimasa nsofi na port a boma na ngana kweya na kacha fleuve wana eza na profondeur mais na bimasa nsofi je crois bandi kwa kuma boma ba ebi port wana eza mozine sika bateau ta porte telema mais ngana glissa na kweya wana na kenda tina se et puis na yeba ki pena ko na GPT mais na kama ka ndenge na obima boyende na komi na mokili sam dengra lamba na kina ngokei mu presso mai ozomona cela veut dire nzamba protéger kabiso na balolenge moko boye kombe de ba ndoki nde bazabo to na ba famille ba ndoki kombe basali ba reno ke no to kolia mose obeli peta mso komi na koma momoni nzamba bikisio ça dit nzamba protéger boye mais so komoni liwa mutu nyonso akufi avant temps nzamba fixer pona ye yiba ke sana ba porte oye afungolaki ozomona parce que vina biso via ba komba ngo zinga ino to yibisa ka ba nzambe ke no ba se na nzambe bo tambola bien
boza la bateau yokomi kutubu ya makamus parce que vina biso diable azolu kango panza pa liwe ko tana ibanano na famille ya mutu yemoko pour bibi ke bayini ya mutu bazaka bato propre batanda kuna pona mutu musaya ko kota comme bandonga mo bandoki ba les pasteur prise de fosami ki ndoki aller pasteur ndoki aller mona nzambe mais en réalité ndoki akoli ya pasteur te akoli ya mona nzambe te so ko moni ndoki ba bato miti bato be bandoki ba lei mutu ibaki mutu wana fungola ki ba porte aza mutu azo prier pour le ba pasteur to ba te to mela mambondo pe to akize bango po to ba ponde kuna biso akufiza ba bo to lobi bo ya vivant comme ba pasteur le bo tambola mabe yo za journaliste otambola ka pa ba passer ko tsheba passer micro mais oyebi pe mo via ba pasteur moke o vandi na ba pasteur o vana mila ba pasteur so ko makamno lo bo ba kité pasteur za na raison au mona que chrétien nzambe zate tam su vie de prière zate o pasteur même si ba fait ko bo mamutu et puis qu'est-ce que ba mi pasteur ezaki na ba service à l'état ezaki place mais ba sala était pas sauté ozo mona compliqué réellement ce qui au moins ata mokangi moyibi tato kanga ba mimi na quartier bo beti moyibi bo beti a panzani longi makila momoni te façon moyibi po moyibi azoki zoki na ya def elongi evimbi mais aza vivant bongo pasteur ka sela nzambe akufa kaka ina perci boye bana wewa ba beti et puis bana ngoya wewa baka sateke ba oni bana monopole à Congo bano ya wewa ba sali makama be na Congo batumbi ba transco batumbi ba esprit de vie batumbi ba bisi ya bato pona bango baza toujours ne je ne sais pas na Copenhague est-ce que réellement façon comme altitude ndeko pona $5 boki ndeko perdre vie à un responsable lobi na moni ba photo na mona boni mwana kitoko ya moi fiette ne wana amemi ba photo bola e salinga e passe que muta perdre vie pona $5 pona ndeko bateka bo ce que mbongo ezakite oke ko sala tamo makerele wana bon na ngambo tam soki bato baki batondana batama bakozanga te pasteur uza boy banga bafutela po Congo to va bongo Congo to na passe mso likambo bimi to sipota yango oko bapeke bon likambo na tikile mbongo na kende nango mais muta komi ko belela mutu muibi mu elongi ya pasteur zelongi ya muibi te azomona kaza irresponsable so ezakate elongi ba défaut ko bakulu noko bangele mais un pasteur ba keiboye mais lisimaliwa na ye te louche ezali eza mort moko normal te ils ont combo ya zaki nango nde diable a provoqué ka kene voyage et puis biso ba nzambe biso ba se nzambe avant de se déplacer il faut otuna ka nzambe mokano na nzambe place ba bengisa na kene bena kene te mais okomona ki muta tamboli nti passer so ki passer a tuna kita musu nzambe nzambe ngaka ba kene kene zira te so ki ba nzanga tuna nzambe omoni ko to kene okuta na liwa parce que tala no muta bengisa ke yaka no futuro transport mokomi mutu na zate ozo monte za lushi so ngana bengi dadi zwa moto okudanga place tele fona tele maka place wana na zela yo pona libérer moto moto mais comment ko sakana na moto se na nzambe moto atiki mitu kanena Kinshasa yo bengi mais on se déplacer na yo c'est ko passer la côté na liwa ndeke liwa nezaki bien organisé diabète zaki ba colite na yeti passer au père de vie na ye bon nzambe sunga aza mosala sela ki ye moko nzambe nda yebi parce que mutako jije biso nzambe soki asambe nzambe kata na solo soki asambe nzambe kata na solo te ye moko nzambe yebi parce que toki kosala ba analyse te na simaliwa ya mutu mais tolobi kaka effet ba ndeko na biso ba congolais ba bengi bana ya moto ba wewa et puis l'état zo ba disposition pour na bato ndengo parce que ko perdre vie mutu ko coûter pour na $5 te même Congo ndi toza boy dadi toza na nyongwa babaki mondial ebele depuis mobutu ba nyongo mosuku nde ofuta ngo kabila lepe vie mutu za nga nyongo te biso bato mosusu tosundela bango pe bambongo mutana nyongo pa nyokoli otiki le pe botika na ngomena ndenge ya biotiki epe c'est ça boki ko boma mutu vie écouter pour na $5 ezali wa moko louche et flou soko landi ezo va muta kufa muta yeba ka ba sense makambo passer soko alamuka ka biso amoni ta muso yaki même nzamba lo biso menezela bandoto yango to néglige ka bandoto te j'espère que va muta kufa ya tana ndoto nzamba wa se révéler pas na yo. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu toko ba venir na souka émission na biso l'homme de Dieu mutuna nanga ya souka yozala défense ya d'autres lobi que non nzambe azora mosali na epamba te nzambe azora mosali na soki mission esili azui mais to beta d'abord par rapport ya bato o ba kufa ba na kati ya RDC ba pasteur na ba prophète tout en est notre pasteur de Baba est-ce que vraiment zaki tanae to zaki bon débat babela qui a kufi nzamba ko zo même moni je ne sais pas quoi betana était parce que liwa secret liwa nzamba yebi bibi que nous connaissons que la partie parce que liwa nzamba yebi na yebi te parce que bibi que là comme la mutu ce qui nzamba permet peut-être liwa muso kuta na pona ba erreur na biso na choloba supposons nga passer chez na zana boy na bala non na bani ko saki ndumba na mena pasteur ngana mo ba passer bibi ba kufi na sida malade ya sida na bani ko sa sida ko zo sero na tiki ko zo na tiki na zo sida so na zo sida na kufi na kondana nzambe
ngai moko siko na fungo ni porte ozomona mais nzambe alingaka mutu akoma akufa na baaji moko parce que nzambe apesi biso 120 ans na ntana na biso parce que na ta ba Noé ntango nani Noé kutu te nani Adam na Eve basalaki ba 930 ba 900 quelque na tango ba Noé to ko kita ba ko sala ba 600 ans ba 500 ans tango ba Abraham akufi na ba 177 ans mais na ta na biso alelo nzambe apesi biso 120 ans mais na ta na 120 ans na nani na Congo pe ko 120 ans moi toujours kufa va na 40 ans mutu akei lingo ba nzambe mutu alingi bongo non nzambe mu alinga mutu akufa na ponde na zabu nzambe bisita supposo via mutu nyonso nzambe achela biso tanto okufa abiki dadi akufa na aja 100 ans par exemple dadi akufa ta musu na 96 ans wana programme nzambe ninga sala pona biso mais so kuti na liwa avant bambulo nzambe akatila yo ki osa 100 ans yo kufi na 50 ans ebaki moro nza nzambe te eza provoquer eliwa deba bakufa to ebite soki nzambe mukano ikokaki soki te soki mafunga ba porte mutiko na biso akufa moito kota na makambo na penza ezalite parce que aza mutunga na ibi asela bungole mutema asela ki nzambe kati na solo mais nzambe pa kota ke no bona zo musela ngata musa nyokwami tamusa munike 5 ans va kopengwa na ye nzambe kolinga azwa yo po a garder amenoiza la sauver ki atiko koma na bambula wana biso ale moloto akufi pona yepena to choquer ba tout ale moloto pe akufi mais akufi vraiment na ta nzambe te oui akufi très tôt to za kino na besoin na ye même école kino na besoin na ye mais akufi pe na bata ale moloto batile ba poison ba lebele ba makambo belé na lingi pena te na tambola na makambo na parce que azaki frère quand même ya sepelisa biso aza pena mwana nzambe atambola ki mage mutakozanga berete mais ale moloto toujours que atambola ki pena droiti notre sœur Marie Missa. Bon, c'est Marie pe akufi na ta nzambe te. Ta nganga kufa na ta nzambe yango na te parce que c'est na biso Marie atiki biso na âge à 42 ans, c'est très tôt. Akufi na ta yo nzambe penza asepela ki akufa te, liwa na epeza kaka provoquer na monde ya molili. OK, merci vraiment l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de la fin comme conseil ko pesa ba pasteur nini ba prophète nini par rapport ya ba kufa ba bimaka entama la kisina ndoto mais à négliger ndoto wana neti ka iko meli pasteur Jérémie le baso iko zani na numéro de téléphone. Le baso ke zali nzamba biki asala keloko moko te sa ki a révélé pa ba sali na ye. Biso ba nzambe ba oto yebi nzambe tozala ka prudent avant ko sali kamo foko tout nzambe. Avant voyager Ozokano voyager kolonga tam so Amérique ti comme Afrique 16 000 km et belé likolo avion mais avant tout ça li kan photo tout na nzambi kana bima ngana tambo na premier idée so ki jeune na bima million na so la émission na mo nzoto ngai mona nzamba ngata na basini nzamba sanga na ko ba na bima lelo ko sala émission mais so na la moki bona ki kilo au moins pena que na ngina la taboui on a senti lourd de la ki pongi na ko pena ke nzamba bona kende ko to du ba sans nzoto ngana na compena ta ke no spirituel na ko pena ka ba signe oyo ke no ce qui est salameli na compagnie nzana okende za de mabe na pe pena ke kote na komi na nzela liba kuma makasi na ko liba koyo ya no sengelo nzamba lo baka na ba signe na ba songe na ba vision na ba prophétie na ba parabole nzambe na biso lo baka mais ça c'est biso ba nzambe to za la sensible et lo ba bengi muta comme sensible spirituel awa na comprendre ba signe oyo sinon mona signe c'est que mikolo yo na kozo pe mo mbongo ebele signe oyo za signe malamu signe za signe mabe donc na kacha mutu a sambe famille yeba ke signe za signe mabe pona nga signe za signe malamu ngana ko tali kambubu ninga mbatu ata bo bana na bo na ko tala bino zo cadre bino mais ce qui signe moko se manifester na comprendre libala bato za mabe signe na moni boy libana bangala lo ba komela te ba kabona parce que toza bata molimo mais bato bazana ngamba balonge ba kompenaka lelo linga bima a tuna ba démon ke no le na bima ba ke no bima ko bimate c'est ça et non mais spirituel ko tambola ka bo tabate okuta na liwa ndenge passer akuta na ngobo eza malamu mingi te to tuna kanzame na makambo tout ça là avant to voiture tout na nze poto za la prida bibezo beso to za la prida lokola ba serpent to za la souple quoi ba pigeon mael le quoi ba nyoka parce que nyoka za na mayele maki za mayele mabe mais mayele moko boto za kanango ce qui passer za ki prida ezaki tala akufate mais le quoi za ki prudente a memami na mopepe mo pe ka akufi a perdre de vie mais Nzambe ayambaka molimo na ye azali amtasela ki ye personnellement bisika azali alors biso batu tikali et ça la biso les sont parce que monde dozana ngolo le komi mutema mabe komi koleka bato mitema donc mutema bezo tout la soutien na wenzi ba pauvre mutema bezo tout la te Congo richesse na biso mutema mabe tala de quoi kufi pona $5 mutu okepe ko futela ye mais ba ni via muté a perdre de vie un responsable quoi passer Jérémie Akei a tiki famille na ye a tiki mosi na bana na ye na likolo ya $5 tala motema mabe biso ba congolais
ils a passionné so na ba pays mosusu ta mosusu azangi ba soutenir même muta même que nga comprendre que non bon le ko pesa ngata téléphone na simba ça la butu ka solution pour toujours bon pour ça muta na nyongo na yo solution pour lukaka yo bon na yo luka solution ko nourrir était mais ils ont quoi zaki na ngolo ko tangami o eleki biso bato dotika le pesa biso maele soko lingo benga passer Richard benga ngai na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 ceux qui collent sur ma station ngité to koute na bino mbala sima na même chaîne na numéro mosusu kolo apambola bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, pour notre confiance au PC. Je dis un grand merci à abonné. Merci aussi à Batou. On a besoin encore du Bakou. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Nous sommes toujours sortis officiels. Et à Ndiemou sur le sac, ça sera déjà disponible dans la plateforme et à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. On est toujours dans le Balasouk émission. Bafwa, Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.